chaîne par excellence. Bonjour, monsieur le journaliste. Bon, ndenge tolobelaki yango tozalaki na mwa ba pan na ba groupe na biso ya Inga, donc na Inga 2 na Inga 1. Oyebi que ba centrale wana esi eumeli, ba machine wana esi eumeli, donc ko ezwaki mwa kokoso muke, alors et perturbaki fourniture tout au long ya mois ya octobre. Et ndenge tozo solo la boye ba machine wana nyonso tout ba expert na biso ya SNEL ba salaki makasi et puis ba zongisi ba machine wana déjà en service. Donc situation ndenge ezali sikoyo ezali ya normal. Donc délestage pour l'instant délestage et outaki effectivement tozalaka na délestage na biso ya kala, donc déséquilibre o ezalaka entre offre na demande d'énergie, mais déséquilibre wana ezalaki encore plus renforcé suite ya pan wana. Mais délestage wana ezalaki lisusu renforcé parce que au-delà ya pan ou ya ba machine na centrale ya Inga, tozalaki na problème ya ba miyibi o ba yibaki vol ya ba cornière na ba câble na ligne na biso oye ya maluku ya Kimwenza. Et kwesaki ba singa nyonso et kwesaki ba pylône et salaki que bandeko na biso o bazali na est ya Kinshasa ba Kimpoko maluku ti bandundu ba oyo mususu bazalaki na ouest ya Kinshasa lokola ba monga fula bazalaki na couranté. Alors ndambo oyo etikali il fallait sikoyo ko kabola yango de manière rotative, tout ça là qui fourniture moko rotative, de sorte que lelo ba oyo bazui na tongo lobi bakozango na après-midi. Donc tout ça là qui lelo yo, ce qui lelo lundi ba pesi yo courant na tongo na avant-midi, alors lobi mardi bakopesa yo na après-midi. Et c'est ainsi que tout ça là qui fourniture wana rotative, en tout cas tout ça là qui conscient et dérangeant qui batu mingi. Yango pe ba expert na biso na Inga bazalaki na souci wana makasi ya population, en tout cas ba travailler butu donc bazalaki kolala te 24 heures sur 24 ils étaient en train de travailler sur les machines et bazongisi yango même avant la date prévue. Alors maintenant que ba machine wana ezongi en place, il faut to garder cap, to garder énergie oyo wana to zongisi oyo ezali disponible en ces moments. SNEL a rassemblé tout le moyen. SNEL a concentré tout le moyen pour to stabiliser fourniture et énergie électrique. Tolingi to bakisa, mais to kitate. Nako bakisa toza kosala misala. Parce que souvent, les gens pensent que SNEL les a kaka Kinshasa. SNEL les a Kinshasa te. SNEL les a pour toute la République démocratique du Congo. Tel que nous travaillons ici, à Inga, qui alimente Kinshasa, nous allons travailler na Katanga. Misala ezako salema na centrale na biso ya Mwadingusha. Na Katanga, ki misala ezali ko salema na centrale ya Koni, ya Ntseke, ya Chopo, ya Chopo. Na province orientale, na Mobaï,
partout tozali kosala misala to intensifier misala pona boyebi ezali d'abord likambo ya sikate à chaque fois tokomaka pembeni ya ba fête SNEL a intensifié ba travaux pona et permettre que na suka ya mbula batu bazala na courant ba fêter malamu parce que suka ya mbula consommation ezalaka makasi. Peut-être que tu contrôles la capacité. Nous t'avons fêté, ti, boutou, ba réveillon, ba nini. Alors il faut to bakisa courant. To bakisa. To kitisate. Oyo to sali, nous devons les conserver. Nous devons vraiment maintenir yango. Yango, tozana liloba moko ya kosenga population. Tozali kosenga na population économie de l'énergie. Tozali kosenga na population à utiliser courant en toute responsabilité. On ne veut plus de gaspillage. Toboyi et saleli ya mabe. Tosengi nini? Natangu moi ezali, moi lelo ezali makasi. Il y a la lumière du jour. Pourquoi Kopelisa Mwinda? Osa déjà éclairé la lumière du jour. Oh Nzambe apesi. Otiki Mwinda ya Kopela ponanini. Il faut koboma Mwinda pendant la journée. To sengi lisusu to diminuer l'utilisation ya lampe à incandescence. Tolingi to salela ba lampe oyo ya faible consommation. Pourquoi pas te remplacer carrément? Pourquoi pas te remplacer? To sengi to kende na ko remplacer ba lampe à incandescence na ba lampe économique. To sengi na population. Tango azali ko salela courant. Ayeba ndenge nini ya kosalela. Dans quel sens? Kosalela ba appareil, ba récepteur oye bendaka courant mingi, donc à forte consommation, pas au même moment. Au pelisi cuisinière na yo, kuna libanda baza ko repasser, côté oyo chauffe oyo ezosala, machine à laver za ko tourner, micro-ondes eza ko tourner. Na libanda kuna otia soki kwado soki machine à fufu soki nini, là ça ne va pas. Tout ça c'est la économie de l'énergie. To bongisi mais na tango mosusu boko soki banda kozala to kosenga ka toujours to sala fourniture rotative. To zala kana ba programme na biso boyebi to benga kango programme ya délestage. To za kosenga pour respecter programme wana ya délestage. Ezate mukolo na yo ya délestage, ukamati singa 2,5, ubeleli voisin na sima, atiela yo otobengaka transmission. Tolingi yango te. To bate la courant pona la fin de l'année tozala na courant ya malamu. Toko sala quand même programme ya na délestage parce que tozana ba travaux mikolo yo. Tous en a travaux na niveau à production, tous en a travaux na niveau ya sous-station, tous en a travaux na niveau ya poste, nyonso wana ponako bongisa courant na fête. Ya fin d'année ponako bongisa courant. Sima ya ba fête pona etikala libela na libela. Madame bienvenue to la nuit la moitié nyonso, le dit que mosali oui c'est ngela ni ya pinga, oui ti pan oui, mais qui peut déranger la population congolaise, surtout dans le mois d'octobre. Et si là, quand tout le monde est comme sous le courant, et comme il en parle. Dans le sous, on va aller dans la qualité, nous sommes ici, débat, ce n'est pas ça beaucoup moins ralentir. Parce que quand on joue au bas, économie de l'énergie, c'est ça qu'on a battu dans le courant. Nous sommes dans un problème de la câble. Est-ce qu'il y a intervention, il y a SNEL dans mon rapport, tout le monde a fait des choses de ça. Yango, au moins, il y a lobby que Toko Zala. Programme à délestage et kozala pour tozo sala misala tolobeli inga ezali production mais tangu natangi poste ezali transport
kuna pe misala ezali ko salema tozali ko renforcer ba capacité ya ba équipement na biso pourtant courant eza ko uta na production eza ko kita na poste pona ekabola kuna pe misala eza ko salema tango misala ko salema oyebi que l'électricité c'est un produit dangereux il faut to kata yango moni na yebi que programme de délestage et ko zala ndenge lisusu tozaki nango ya makasi te tango tozalaki na ba problème à machine mais to zala na yango parce que tozo continuer mikolo nyonso surtout ko sala musala oyo ya électricité ezali te que to sali lelo to pemi au jour le jour tozali tozako veiller tozali ko tala nyonso za malamu o eza malamu te to ko bongisa tango tozako bongisa heure wana to ko kata ndenge otuni motuna wana DG na biso Jean Bosco Kayombo Kayan a eu ba disposition nyonso surtout pour na ko remplacer ko assainir réseau ya distribution ba oyo ba moni na noté basala na confiance to kokoma Kinshasa eza munene Congo eza munene ba câble nyonso to sito zui to bandi ko déployer yango misala eza ko salema oyebi au-delà il y a objectif na biso primordial qui se trouve la satisfaction de la clientèle, c'est l'augmentation de taux de la desserte. To bakisa bato, to pesa courant bato mosusu. To zali kokende, lelo oyo soke na malweka. To zali na 17 cabines au tozotia en service. Ça veut dire que 17 cabines oyo zali na ba quartier wana bazalaka na couranté. To si to sali 4 cabines basa ko la bango courant ezali toza ko kende basa ko la bango ba compteur basa ko activer donc c'est déjà un plus na taux ya desserte parce que to lobby on doit donner l'énergie à tout le monde doit accéder à l'électricité et à l'électricité de la SNEL parce que n'oubliez pas la référence dans le secteur demeure la SNEL. C'est le chef de file, c'est le leader dans le secteur. Toza kokende, toko pesa, tozali na baninga na biso bazana ouest, na Kimpoko, ba quartier ya sika neti ba terre jaune, bazalaka na couranté. Lelo sokokei, okokuta bazana courant. Donc toza na souci wana, ba oyo nanu ba comité. Toko koma, misale bandi. Yango avant azwa aye bande basela ka courant. Ce qui te prévenir yete akobebis. Lokola na kalamingi te tokokoma ami yebela. Tangu courant ngwe komi aye bandeni na kosalela. Problème sous ces alliés ya bato ba kosimba ba câble na ba to biso na quartier to vandi ko na mingi. Au moins la jeune monga ici électricité a eu diplôme d'état, à ça la nationalité, mais à zo ko tripoter na ba câble, à zo ko bende la baninga mususu ba courant ba zo pesa 2000 francs, 3000 francs. Alors que situation est au monde que dans départ na bino ko commis surchargé, mais pourquoi intervention SNEL ya raté na ba kani moi? Au moni SNEL ba équipement ya SNEL, ba patrimoine ezali patrimoine ya biso nyonso. Lelo oyo cabine wana soki mutu akei atripoter eza SNEL te eza société SNEL te eza agence SNEL te biso nyonso tu quartier wana mobimba bakozala na problème to belelaka vigilance to belelaka population à protéger patrimoine ya SNEL to lobelaki mikolo eleki bato na biso ya SNEL soki azali ko kende na cabine azali ko simba câble ya SNEL azali ko kota na sous-station azalaka toujours na ordre de mission ou bien ordre de travaux to lobela omoni moto tuna ye papa osalaka na SNEL oza na ordre de mission oza na ordre de travaux parce que soki abebisi bino batu bozali desservi na quartier wana bino batu bozala na pasi yango toza ko senga na population azala vigilant pona yo moko pona abebisela yo ba appareil te pona azangisa yo courant te il faut moko azala na devoir wana ya ko approcher mutu oyo azali ko simba ba câble ya SNEL tozali ko mona deux fois biso moko toza ko entretenir situation wana
SNEL azali wana toza na service na biso ya call center tango za na problème benga 177 188 loba problème na yo tokokoma okei na ba bureau na biso okokuta ba gestionnaire technique na biso équipe momba bazali wana jusque tard okuti te okokuta ba numéro ya téléphone ezali obengi bakoyebisa yo parce que tango boza kotika ba petit à quartier bakende ko bongisa ezalaka na makambo ebele ye azobongisa abengi direction te soki direction azongisi courant ya makasi toza na baka ya ndenge wana ebele tango tokoya totali moto wana likama eyeli ye électrocution toyebi ete mutatindaki ye azali te mais oza kotravailler oza en contact na SNEL te mais soki SNEL entre temps aza kosala ba manœuvre na ye esali yo retour faute ya nani tango ye azoya kobongisa na courant asimbi ba courant abebisi esali retour na cabine tango cabine ebeti na ba appareil na bino appareil ebebi bolobi nini SNEL abebisi appareil ya mo SNEL abebisi appareil te kaka biso moko petit kende tala na silisi na ista na sa soko silisi na ista ato silisi partout tant il y a stage ezalaka tant il y a stage ezalaka parce que c'est pas la même chose oyekoli théorie pratique il faut oya et pas ba professionnel bazali bala kisayo ce n'est pas parce que silisi na ista que kosimba courant toza ko senga na population par rapport à la question posée et c'est vraiment fondé que tous à la vigilant parce que bakawana ezotia biso nyonso na passe. Alors quand on a été pratiqué maman le lo yo toujours kene na ba fête au lobby awa économie d'énergie batu ba yoki mais au se limiter kaka awa to la SNEL bobandi te faut qui taper sur terrain bota la paix comment est-ce que population attaque pour consommer courant yango parce que tant on lobby na bureau et les na bitando c'est vrai mais constat bino mo ko sala te parce que population veut consommer courant na ndenge oyo l'urbanité mais responsabilité de la bino urbanité qui vous appelle à devoir wana ya population terrain pour commencer vraiment campagne proche ya population. Merci beaucoup nakanisi bandeko oyo bazali ko landangai bayebi nazala na terrain nakitaka na terrain nakomaka na bisika mosusu oyo ke motako kondima te mais nakomaka pe to sensibilisaka dans ce sens là. Je crois que le 24 communes ya Kinshasa nasi na sala yango ba bourgmestre oyo bazali peut-être ba changer bango te bayebi ngai na travail ka mingi na bango ba chef de quartier ba chef de rue ba leader d'opinion les notables tout cela je crois que bazolanda ngai bayebi na approchaka bango na lobelaka bango parce que il faut prise de conscience muto ayeba pourquoi baza kosengela ngai na sale la courant na ndenge ya malamu tosala étude de l'estage tozolobela lelo ekokaki kozala ndenge tozolobela te soki tozalaki kosalela courant na ndenge ya malamu soki tozalaki na utilisation abusive te je ne pense pas que niveau ya délestage tozolobela lelo elingaki ezala parce que courant oyo toza kobebisa oyo toza kotika mutu mosusu akobima na ndako na ye afungoli split na ye ndenge alalaki ndenge akoya kolalela yango lobi abimi akei il n'éteint pas son split akei azongi na ndako na ye akuti chambre froide na ye avandi mwinda na ye ndenge ezalaki donc akochange eloko moko te bamosusu bazali azwa halogène atia na ndako na ye ekoma signal la quartier mobimba soki ekufi courant ezali soki ezongi courant ezongi ezaleli wana ba halogène
ba ampoule incandescence Pour la jaune wana. ba oya jaune wana ko sale la courant omoni ndenge toza kotia awa oya jaune oyo to boyi to lingi ba oyo ya faible consommation. Et puis soko taleli esaleli nango ezali ndenge moko consommation ezali muke na oyo, mais ça éclaire autant voire même mieux que la lampe oyo ya incandescence. Tozalaka na dispositif moko ya démonstration otala tokoki kotiela yo 8 lampes ya 8 watts incandescence otie yango et que okotia yango epelisi yo ata ba chambre 8 na salon éclairage na yo impeccable. Mais tozeli yo kaka 70 watts moko otie na chambre moko eza na moto okotoka et puis eza na consommation makasi tango facture na yo koya ogangi. Alors ba comportement wana otozolo ba économie de l'énergie ce qui to saleli yango délestage tozobelela et vous êtes sous na niveau wana ti. Un autre problème, c'est le moyen où tu reconnaître que le mois d'octobre pas ni inga il pose des problèmes population est parce qu'il y a des factures ba futate ni le gros bana ba beaucoup ba to kolanda aussi par rapport à ma facture pour bango ba est-ce que c'est une futa et pour ni futa facture ya. D'abord nakanisi mois d'octobre wana difficulté wana nakanisi moto na moto à ça l'examen de conscience et puis il y a eu une prise de conscience par rapport il y a apport il y a énergie dans le quotidien de tout un chacun. Moto amoni que ah courant ce qui naza na couranté na futaka mingi na oyo topesaka ye na facture oyo ya zwaka na bosembo tosi tosala expérience wana na bosembo azui facture na ye okomona mutu mususu opesi courant à 20 000 akamati mukanda akomi opesi nga 20 000 pona nini nga nafutaka 13 000 nafutaka 15 000 mais na ngonga oyo makala na ye abimisaki combien tant tozaki ba problème alamba pondu alamba madeso alamba fufu achofe mayati achofe maya kosukola achofe boye alekaki 15 000 wana alekaki 14 000 wana. Donc par là nalingi na souligner importance il y a énergie électrique il y a SNEL dans le quotidien dans la vie de tous les jours de tout un chacun. Ce qui t'os vu conscience wana toko battre la courant au tozoza yami balé facture na biso totenaka compte il y a ba jour il y a indisponibilité. Donc ce qui te peut s'acquitter toko tenir compte nango avant to bimisa ba facture na biso tozana étape moko oyo to bengaka validation, c'est-à-dire tozali kotala ba paramètres nyon surtout mikoloni ni to pesaki mikoloni ni to pesaki te et compte tenu de tout ça to bimisi facture ya bato ezali na quartier mon côté pendant que tozwaki ba perturbation alobake non ngai na salaki 2 semaines et 3 semaines nazwaki couranté na lobi tangu ligne na biso ya Kimwenza maluku ekoyaki totikaki bango na molili te peut-être bandundu atikalaki na molili 1 semaine et te tenir compte nango na facturation mais bandeko na biso ya est ndambo ezalaki awo yango délestage yaki makasi tozalaki kokabola na bango tozalaki kokabola na bango et bakotala bakomona ke facture na bango ekiti ndambu oyo bango bazui il faut bafuta yango parce que SNEL a besoin ya ba moyens. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de concentrer tout le moyen pour maîtriser déjà l'énergie oyo ezali disponible en ces moments. Je crois Bolanda qui gouvernement azalaki na souci à population azalaki pe na soutien na SNEL na ndenge tozalaki na bitumba wana pona tozongisa ba machine à promettre biso quand même que soutenir biso ko pesa biso ba moyen pona to maintenir énergie oyo asikoyo to bakisa lisusu
ekokoka te po tosilisa nyonso. Yango toza kosenga pe na population afuta facture na ye, apesa pe moi 1 likuta na ye, moi 10 francs na ye, moi 100 francs na ye, tosangisa na oya gouvernement pona tobongisa lotiriki pona bato nyonso to. Tosimba ke bafeti ya fin de l'année ekoleka malamu na SNEL soki tosaleli économie d'énergie. Kitoko makasi papa, eza ndenge wana. Merci. Alors pour la facture il y a octobre, au bandi était vraiment important parce que est concerné octobre, était concerné septembre. Oui. Bon, en fait, tozalaka na moi incompréhension na ba client côté wana, parce que client tolobaka a consommaka crédit. Au moins tozoki ba difficulté na mois d'octobre. Mais facture ya octobre, ezaka ya octobre te, et concerné mois ya octobre te. Tango zui facture na yo octobre, ezali consommation na yo ya septembre. Alors, okomona tango kozwa facture na yo ya novembre, ezali ko concerner consommation na yo ya octobre. Nde facture na yo ya novembre wana, okomona que SNEL à tenir compte ya temps ya indisponibilité ya énergie électrique. De facture ya novembre nde yango bokomona ezali ya kokita. Okofuta oyo osalelaki. Soki pe omoni ke moi libungi to ezali mabe kolobate ke na kofuta te. Yaka na ba bureau ya SNEL, yaka komona toza bato toko kobunga. Tant mosusu to moi oye totali tokomona na ba document na biso oyo to travaillaka ke non effectivement fidèle oyo cabine oyo départ oyo esalaki mikolo tozali wana pona clientèle na biso problème ezali te toko corriger facture, mais na rassurer bino que on a tenu compte de cela. Bon, différence ngana koloba ezake ampoule ya pembe ezo consommer mingi te. Maintenant ampoule ya Apollo oyo ya Apollo bakomi Apollo bien 75 watts ou bien 100 watts wana ils ont la consommation ebele. Yango ezala la consommation ebele wana yango soki ozoche yango omoni ezobenda courant ebele ezobenda courant mingi. Yango fona senga na batu boye fo babanda kosalela surtout ampoule économique parce que économique wana ezo consommer ba courant mingi te ezo diminuer mo courant nam nde eloko moko ona ko yebisa batu te boye. Maintenant eloko ya ampoule ya 100 watts ou bien 75 watts yango c'est pour cela au moni ba courant ezo kata la mingi c'est pour cela au moni toza to komina ba délaissage à cause ya ba ampoule parce que ezo consommer courant mingi wana photo sale la courant ampoule ya économique o ya paiement économique parce que yango ezobenda courant mingi te. C'est pour ça na Singapour ba to banda ko sale la ampoule ya économique ampoule ya 75 watts na ya 100 watts yango ezobenda courant mingi. C'est pour ça au moni courant ezokata na ebele nde eloko na koloba yango wana. Ampoule économique est bien, ils ont la consommation makasté. Ampoule jaune, ils ont la chaleur. En tout cas, ils ont bien d'accord. Normalement, phototique ampoule jaune. Tout le monde sait bien ampoule économique, ils ont malam. La scène la population pour éviter des délaissage, des charges de makasi mingité. Tout ça la même ampoule économique. Ils ont malam en tout cas mingi tout ça l'ampoule économique, il y a malam.
chaîne par excellence.